nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisana mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele batata ba mama mbote na bino balandi ya menga makimbango télévision boyei malamu o mokolo ya lelo 22 mars 108 ans jour pour jour wapi epai tozwami awa na centre d'accueil Kimbanguste ko célébrer naissance ya fils cadet ya papa Simon Kimbangu na komba papa Diangenda Kuntima Joseph le bâtisseur de l'église. Ndetongo ya lelo donc assister na culte d'action de grâce oyo kozala bongo agrémenté exceptionnellement na fliki Europe oyo bayaki ebele na mboka nkamba luselemi ya sika pona milulu ya le 17 mars pe balandisi yango na mbotama ya Molimo Monsanto. Bonso na bino toyaki ebele pona kokumisa tata Molimo Monsanto totikala wana po to bénéficier na ba image kitoko oyo à l'occasion ya mbotama ya tata Mfumu Alongo Matondo mingi.
Jésus promet le Saint-Esprit. Dans la version de Semeur. Si vous m'aimez, vous suivez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne les connaît pas et ne les voit pas. Car en vous, vous les connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ok, dans Jean chapitre 10, verset 30. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent les pierres pour les tuer. Alors Jésus leur dit, j'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Jésus répondit, n'est-il pas écrit dans votre propre loi? Moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes les dieux. Or, on ne saurait discuter les témoignages de l'Écriture. Si donc, votre loi appelle les dieux, c'est auquel s'adresse la parole de Dieu. Comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Na kombo ya tata ya mwana pe tata mwalimu santu. Amen.
Kolanda biso on dirait qu'il y a centre d'accueil Kimbongis wapi epai ba héritier tata molimo santo oyo ya mikili ya bapaya oyo bakenda po babotama kuna o bayaki meke le 17 mars 2026 plus de 60 na nkamba Yerusalemi ya sika nde mokolo ya lelo o tozali kotombela bongo mbotama ya tata Dienge Ndakuntima Joseph Fiskade ya papa Simon Kimbangu epesamelaki bango mokumba bakoka koningisa awa na centre d'accueil Kimbangiste ndenge tozali komona bazali kobeleme malembe oliboso tomoni direction générale ya ba héritier tata molimo santo oyo ekokamba maka epai ya papa Diacre Alpha Kiamazoa nde azali komema nkangu ya direction générale balandisa mibongo na ba héritier ya Europe nde bazali koleka ko marquer présence na bango omokolo mwalelo kotalisa na molimo santo ete bayaki kotombela nzambe tata n'est-ce pas kokanisa bokaboli nzoto pe molimo ya nzambe tata kasi batikalaki wana te bayemeke mpona kokumisa mokolo yango nde sengo tozali komona bahéritier apres koningisa na nkamba Nouvelle Jérusalem esika wapi batiki depo plein nde ngala yango oyo eleko yango basili koya bongo n'est-ce pas kosepesa ta molimo santu ndenge kaka bozali komona na baimage bazali kobeleme malembe na lokito nyonso na esengo nyonso kosepelisa nzambe pamba te bayebi ete soki tata nzambe asepeli bazwi solo bongo mapamboli yoka bango. Bazali accompagné na ba épouse, ba maman, pe ba tata, c'est-à-dire ba boti ya bana, oyo batika ki bana bango motere ba yaki elongo na bango, pona ko accompagner bango na milulu oyo. Wana tozali komona ba épouse ya fliki, bazali ko accompagner balonga ni na bango na mokumbo ba mesani ya kosepelisa tata nzambe. Wana bango nde bazali koleka ba épouse basa ndenge tozali komona kaka na ba image.
ezali mokolo ya eyenga. En plus, ezali mokolo monene po toye kokundola mbotama ya papa Diangienda ndenge ebongisamaki ete production ya lelo Fliki Europe azwa yango en charge. To apprécier et to féliciter bino d'abord pour la mobilisation pour les différents pays à Europe. Koyati na Kinshasa, Tomatin Kamba, Tozongi avec un effectif il y a plus de 50 flûtistes. Ezali likambu ya mukete, ezali pe likambu ya ko minimiser te. Ba effort mingi ekoti na kati. Poto kokisa oyo tosali. Tokoki kozala lokola batu mususu te. Poto zanga koloba merci epai na bino lisanga nyonso ya baflûtistes ya Europe. Koloba encore merci na bakambi ya fliki na Europe. Kobana na cordon Papa Freddy ba collaborateur na ye pe ba responsable banso ya fliki na ma différents pays pe ba différentes paroisses. Oyo bosali biso tomoni tozali na eloko tokopesa bino te en tant que batu. Kasi Nzambe Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo boye kokumisa oyo boye kopesa lokumu na koya lolenge boye akobosa na bino te. Ye azali na manso ye pe kaka akobongisela biso na oyo etali banzoto na biso oyo etali milimo na biso oyo etali misala na biso oyo etali vi na biso mobimba bisika tozali. Mosala malamu oyo bokosala bolemba te po continuer kokoba na yango oyo ezali première fois. Soki tobongisi koleka peut-être deuxième, pourquoi pas une troisième fois. Pe eya boya peut-être ebele koleka oyo boye lelo. Tokoloba na biso bamikolo bazali oyo babanda kobeta flûte bisika bauta avant Europe. Baleki to bana pe bazali mingi oyo bayekoli flûte pe na Europe. La réalité est que Papa Diangienda Kuntima oyo to célébrer mbotama lelo a organiser lingoma ndenge abongisa yango a créer ba mouvement Fliki, Faki, Jeteki, dirigeant ainsi de suite. Asalaki yango po na bitumba te. Asalaki yango po ayebaki tina mouvement na mouvement ezali na tina na yango kati na lingomba. Yo oyo oponaki kozala flûtiste. Nzambe ayebeli yo ke ondimaki kosalela ye à travers le fliki. Kozala complexité, kozala na makanisi mibale misatu te. Biso tokolobaka ete la flûte oyo tokobetaka c'est un instrument oyo etondi ba secret spirituel. Yambo Papa Simon Kimbangu ye moko mobeti flûte. Papa Kisolokele mobeti flûte. Papa Simon Kimbangu Kiangani pe ba conseiller direct mingi babeti flûte. Tango yo poni kobeta flûte yeba ke oponi nzela ya mabete oponi nzela ya malamu pona kokumesela Nzambe kozala na complexe te po lobi to sima ya lobi otika fliki par exemple pona kokende na mouvement mosusu esengo na biso ekozala ete toponaki nzela oyo totikala na nzela yango pona kokumisa Nzambe kino panso tokosilisa séjour na biso tango tokomilengele pona kozonga na mabota bisika toutaki tozonga pe malamu oyo bakozonga lobi to sima ya lobi tokoki deja kosouhaite bango bon voyage oyo bakozwa tangu awa na Kinshasa groupe central torepetaka mercredi na vendredi soki na poko ya mercredi to ya vendredi tomonani na répétition ekozala pe malamu mingi mpona bandeko oyo bakozonga noki te. Une fois encore tolobi na bino merci na lolenge bo honorer
Papa Simon Kimbangu Kiangani avec cette forte mobilisation pour participer à Milulu na nyonso na nkamba pe awa na Kinshasa. To remercier bino mingi, to féliciter bino pe pona maemanso bosali. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani abosa na bino te pona manso na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Tokotonda maloba mbuta na biso pesi biso na kombo tata Molimo Mosantu na kombo tata ya mwana Molimo Mosantu. Alors, bonjour Madame Moukia, bonjour Massimo Moukia, un petit peu. Bonjour les Kingaï.
Cordon. Bonsoir maman journaliste. Bokoyeba na ko se présenter na bazolanda bino na mokili mobimba pe lisusu kotalisa na biso motivation na bino na milulu ya le 17 mars pe lelo bosili ko clôturer na mbotama ya papa Diangenda. Ngai papa Freddy Lumon Anthony nazali diacre pe coordonnateur ya Afriki na niveau ya Europe. Motivation na biso ezalaki mpona milulu ya le 17 mars. Tozaki déterminé pour toya ebele parce que quelquefois toyaka tozala moke nde tolobaki na année oyo tosala exception nde tosalaki mobilisation makasi mpe bafétiste bazalaki intéressé très motivé po bakoka koya ebele nde tozalaki na mboka nkamba na milulu na biso ya le 17 mars. Liloba pe na bayeba kolanda bino na baflutiste particulièrement bayo batikalaki mpe bakokaki te liloba nini okoki kopesa na bango pamba te tosili koassiste lolenge bosili koagrémente epesamelaki bino bokumba mpona mbotama ya papa Diangenda. Effectivement liloba nakoki koloba ezali kaka ya koencourage bandeko oyo bakokaki kosangana na biso te tokosala délégation ensemble te mbala nsima bakoka kosorganize boke bakokozala na biso suye na biso ezali tomonana mingi koleka oyo toye lisusu pour la prochaine fois kosala biso ezali wana yango tokosala encouragement ke mbala nsima tomonisa lisusu misala na biso afrique europe awa na mboka Kinshasa mpe na nkamba mboka Yelusalem ya sika. Lelo le 22 mars tokanisi mbotama ya papa Diangenda Kuntima les bâtisseurs de notre église. Pour na biso bafétiste ya coordination Europe ezali esengo pamba te tosali likambo oyo ezali mbala ya yambo nde tokoka kosala yango mpe bayebaki biso te na kati ya lingomba na biso na mboka Kinshasa bayebi biso mpe à travers le monde à travers bavideo na bino ndenge bozo kosala bilili oyo etamboli na mokili moma nde bandeko mosusu mpe badécouvrir biso esengo ezali makasi pamba te mokolo yango ezali ya monene ya papa Diangenda epesi biso esengo pamba te direction générale ya biso epesa biso nzela mpo tokoka koya koagrémente batuka totondisami na esengo ya makasi mpe mposa na biso ezali mbala ya nsima ekoka mpe kocontinue ndenge mpe président général asengi biso toyaki une délégation de plus de 70 personnes na kati wana baflutiste bazalaki 54 mpe tozalaki na oyo tozobenga baaccompagnant c'est-à-dire bamaman ya baflutiste na baépouse nde nyonso esali biso 70 personnes et tozalaki délégation kolonga na Europe mpe kokoma na mboka nkamba via la ville de Kinshasa. Mpona ngai mpona 2027 koloba papa Simon Kimbangu papa Simon Kiangani molimo mosantu nzambe na biso mocheur spirituel akoka kosunga biso apesa biso makasi po toka kose préparer pour que na 2027 tozonga lisusu awa tosala oyo ekoleka oyo tosali na mokolo lelo. Merci.